Là, n'habitoye pena la cimetière ya papa les 10 jours pena kufaki ketoye a tomoni cimetière ngo banien tomoni awa tomoni ba saper musu balati bienté balati ba UPA ba musu balati la mesa nga kombo na ebite père yo lo ba bien ba kunzilele guerre 40 à 45 il faut ba police la sab et ça musala yango pena to lela ba bine sa boye awa na kati toye tomoni ba nini boye salité le ki makasi. Cimetière rose aboté bo pakola ngo couleur tombeau pe yango te bo changer tombeau ya statique monument vivant tota na côté ba koma na député Nicolas Mokosoni na soni muto a commis l'enfant de la rue qui a écrit ici a commis bien tena zonga tena lingala langa bokoko o ezamboka na biso Congo ezamboka bopet 70 jours toujours avec ses culottes. Au changement côté, tout le monde a coupé au moment. Non, moi il en a 365 jours. Moi j'ai 365 jours na baby. J'ai un cuir rouge, jaune, vert, tous les couleurs. Il en a 365 jours. Moi j'ai 365 kilotes. Moi je ne blague pas. Faut me beaucoup la 365 ban SS. Que kota makambo bilama. Makambo bana batanga te me papa alate. Bana baza ba illettré, ba moribond, ba kochoko. Dès que le pan en famille de Konanga, somba bilamba ba kunda mutu na le pan outé. Mena bilamba, tout est vanité sauf les habits. Je suis amoureux des habits. C'est notre culture. C'est notre culture. C'est notre culture. Mais ce qui transforme la SAP à la voyoucratie, tant pis. Parce que d'abord, un chanceux Mobonda, je suis gradué à l'université de Kinshasa, j'ai fait la faculté des droits, j'ai étudié. Ce que je demanderais à la jeunesse congolaise ou brassavilloise, dans le monde quoi. Parce que la SAP est mondiale. C'est pas seulement ici à Kinshasa. Au Gabon, au Cameroun, à Brazzaville, il y a des sapeurs. D'ailleurs, papa est mort à Côte d'Ivoire. Il y a plein de sapeurs à Côte d'Ivoire. Vous connaissez ça. Donc, c'est-à-dire la SAP est mondiale. Mais ce que moi je vais demander à la jeunesse montante, oui, d'exhiber la SAP, mais de ne pas oublier les études. Na cinéma s'oppose à salité et simbate. Notre biso na Sinac et pas pressant Caleb Toukebana. Faut avoir s'habiller, faut avoir parfumé, faut avoir parlé. Donc, il y a aussi des critères. José Delonde Tatika na Marambo. Yozo Kotango. José Delonde Tatika Marambo pas Koka Bagaro Takima Bagara forme. José Delonde na Koka Bagaro te pas Kima Bagara forme. Une minute de silence, toujours ça la prière pour na papa. Oh Seigneur! Biso ba saper ya papa griffe. Bakoko ya servance nyakos. Lelo toye awa na kati ya cimetière le 10 février. Ezali journée de la SAP pona yoko kona biso servance nyakos. O ezali bana ya papa griffe o ya Sinzi. Tala esprit to kusina kati ya cimetière a Gombe. Esprit ya Roswana, esprit ya Kuluna, esprit ya Bilama Mabe. Kolon Zambe yebi ko épargner biso na makamuto kuti awa bilamba kala. Oh Seigneur! Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Zambe, Tolobate, Kilokobo, Tolobate. Zambe yo. Il y a eu pas de comme un bon. Na pomade awatoza. na pomade awatoza. Mais moi c'est la vie okuma. On ligne osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Ban
bana mboka ba congolais na ba nzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade awa toza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Fali la pomade awa toza mase yango epa komi nango kibokon na pomade awa toza Maxi Bio Café yango à connaître pas demande hémorroïde diabète soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro yango wana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona o melango tani na ko monde ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo mo misabiso na couple yango yo tous les malades écoutez qui nzoto Maxi Bio Café nga vie de loin na melakango e bongo yo ayuna pour yango do traité pe éjaculation précoce mari de nuit femme de nuit envoûtement familial biloko nyonso so meli café kitoko en tout cas numéro wana c'est boluka ye moko grand prêtre Eric Bio Café et au sala nzoto elengi tomelaka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio Café original bande ko tomela yango bona santé na biso ezali. Merci mesdames et messieurs, merci na bandeko nyonso bakotala biso et mbote na bandeko nyonso oyo bazotala biso na musika. Mathieu Bonche aujourd'hui chez les sapeurs, donc je suis là na cimetière ya Gombe esika o bozomona ba tombo na sima na ngai. Mesdames et messieurs, merci et c'est toujours votre site Elengi ya Congo, toujours na boulot, toujours na musala. Je dis merci à tout le monde. Batala Rabiso, merci à Gelor Moutele, Moufinuku ya Australie, na pesio ba mote mon ami, mon pote, garçon responsable, Gelor Moutele, Moufinuku ya Australie. Merci aussi à Tracy Mbelenga Pro. Et merci à Glody Diasuka. Je dis merci à tout le monde. Là, je suis avec des sapeurs parce que aujourd'hui, c'est déjà le 10 février. Donc, on a Kinto Fetaka, Tomemelizaka, Oyo, Kufa, Servos Niaskos, Batebele par rapport à date Oyo. Merci à Bandegonion, c'est toujours Mathieu Bonche. Là, je suis en train de travailler. Je suis avec des sapeurs. Donc, Nani Papa. Ouais, journée internationale de la SAP, nous sommes fêtés, après nous avons porté nos fêtés yango pour venir car le bar mon collègue d'ailleurs tous les lena ba ma mission les lena ba forme ba tous les lena yango to beti bubu ba foti voata et buba zonza ba pang beto ba Brazzaville kungambo et bubu beto voata ka et yanimo si bubu ka voate ke kin kese bubu ka voate ke papa ouais bubu ka voate ke bi la ngol bi Paul Smith j'espère que butamona donc c'est pas une blague, c'est pas une aventure voilà langue ouais Gilari voilà langue bande on a soit Brazzaville quoi on a Gilari. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Mais nous là, si vous avez griff, vous avez Paul Smith, Paul Smith. J'espère que bon mona, naba Tommy accompagné de leur gilet quoi. Soit bon mona yango. Vous avez Weston à celle makolo, la manette à Versace. J'espère que bon mona quoi. Voilà, merci beaucoup, papa. Ça va? Ouais, ça va. Bonne fête, hein? Ouais, merci. Moi c'est Sokoto Mulenda, binomo bana Congo, bana monde entier boyoka. Sokoto Mulenda, baboire ezayo. Ngayo en personne. Hey, Sokoto Mulenda, Sokoto Mulenda, eloko ezanga tinda. Hey, Sokoto Mulenda, eloko ezanga tinda. Ouais, mais yo na baboaka o matrozaki ya mia papa. Ouais, vraiment biso ba tout ça la religion qui tend les deux Congo mutesalaki, tout ça là on a Brazzaville na royaume Dakar. Hein? Na ba 70 quelques avec Adrien, tant on a ben Adrien déjà ou ayebi Adrien Mumbele. Très fort Signarkos. On se comprend. Avec Gilles Wemba Dio, Papa Wemba, avec moi Sokoto Mulenda. Yango na nina lobake
La SAP, ce n'est pas la délinquance, mais c'est la mode. Tout le monde sape, mais tout le monde n'est pas sapeur. Dans Katia SAP, il y a des sapeurs, il y a des comédiens de la SAP, il y a des assassins de la SAP, il y a des délinquants de la SAP, il y a des délinquants de la SAP, il y a des vagabonds de la SAP. Donc, pose à la sapeur, il faut que ça 10 critères. Il y a un monique, ce que c'est 10 critères, aux sapeurs. Donc, vraiment, biso va se retrouver dans le rara ko boire biso boire au pétro banda kala wana ti lelo zaka na mondo yo yango le regret na ngai na ndenge to sala idéologie ya religion qui tendi to sala ngo le deux Congo ba masebele ya Congo Brazzaville bazali mais ba masebele ya ngambo presque ba kenda etikali ga presque ngai o nyonso bo mona mingi wana son de bana oyo baza ba leki yo ya biso bazol kotaka na kati ya religion pour religion baboyaka mutu te religion eza ya biso nyonso eza neti soko osali religion ndenge religion kimbangisi ezali soko oke kuna est ce que bakoboya yo te mais kokokisaka baprincipe nango basambela bo soki mpe na islam bakoboya yo te bakolakisa yo kaka ndenge nini basambelaka religion donc nyonso ozomona baza kaka bana baleki bamaster oyo bakoti na kati ya religion kitendi. Merci beaucoup. En tout cas, ce qui numéro n'a pas sa ming barose à la besoin. Plus 243 28 49 357. Plus 243 28 49 357. Oh, alinko benga ngai parce que tout ça la makambo, même tournage pas. Au moins Nyarkos, même aucune province ne soit commaté. Ngai. Donc partout, ma place me sous mon abisoté. À part papa banandoule abaluka ki moi na bandoule banini mais biso siko bata yango yo oboko bengisa biso ba côté moko ke soko tomole to pesa ba chiffre to pesa makambu tout ozalaka nango to ebisa bino ndenge nini sape bandaki ndenge nini sape zo évoluer ndenge nini tozo kende parce que sape eza oyo tozo mona ta musute na uti ko expliquer ba mamango il y a des délinquants de la SAP et il y a des vagabonds de la SAP. Merci beaucoup et ndeko azawa na ebité message ni ozalango ya ebisa bandeko ba konzio ba otala biso. Bonjour papa Félix mbote papa et si kozali kimi nzambe ezala kati na yo papa le 10 février journée de la SAP les journées culturelles de la SAP na minute tous les moutons là na biso na palais papa Félix pesa misala po basaper obatika makambo tala oyo pesa misala papa basaper obatika boulot tala net makambo papa mukolo bandi makambo forme ça c'est Goussi tout da Yoshi Yamamoto Gorgeon Yoshi fleur d'amour la kanakina kabela yo yangwe duleling if c'est le champion matete la mamba forme binkuto kusonika papa Félix boulot Congola c'est voilà merci beaucoup je continue avec des sapeurs dans la otambola nanga Tracy Mbelenga musala o pesa biso Nicolas nazwa système nanga donc na kimisika Goussi nanga parce que ba ofinga biso donc là tozana Gombe na précisément la boulevard bozomona mboka na biso moi évolution ekota moi muke merci na bakonzi ya mboka merci aussi à Laurette Moupala la belle fille Laurette Moupala je te salue merci beaucoup et merci aussi à Yves Disquarek Motema il y a Jordan Musundu na Suède na pesio bambote belé et bandeko belé ba otala biso veut dire merci là c'est toujours des sapeurs donc on est masolezo kende ozomona wana ba sapeurs baza belé bandeko na biso baza belé donc bango yeyo ndeza boy masolo ndenge zalara il y a des sapeurs Néozomona papa bonne fête. Oui merci beaucoup apparemment na sepeli makasi vraiment yo talaka yo Mathieu Bosch oyebi masolo pena ndenge masolo ngo ezalaka vraiment biso makambo sala ngo tokotango na fenêtre te donc to aka pena représenter mambongo en plus yo ozomona ka ba biloko ebetami eza mamba climat eza ba tebele ba bebisa masolo SAP comme na monotonie makasi. Vous comprenez? Tokoti ba comédie ba koti na mondio donc to comprendre te mondio finalement faut pena balandela moko na moko ba ebike no sa père te atika ba faire oyo. Ba faire oyo biso to kemba na to kangama na to kuta mambo ebele pona mambo bilamba oyo. Alors lelo e comment
mutu moko boye oncle ne adaye atiki de kosim akomi sa père mais ayebi ntina sapi te ayebi mpe barèglement na biso ndenge tovivaka na ndenge ya sapologie te tala neti babiloko ya boye ebetami eza danger yango nde eza na luki eza somo ocomprendre donc masolo ndenge eza wana toza awa toye kolela pena toye pena kolela pena vie na biso pena oyo eza ngalema nde balobaka mutiki ne tombera jamais donc tosangani. Voilà, merci beaucoup, je continue ndeko tozo continuer et donc tozwa Coco WhatsApp et puis tozwa ba sapeur à Papa Griffe, il y a bagarre à boule. Là je suis avec des sapeurs donc na habité maman Prémati yeyo Tracy Melenga maman Zara na mboko maman Pretiboni Panoki malamu de yalo maman Prémati maman nani maman Clémentine moi c'est kitoko ya mboko aleki bango tuna kolata o alata koleka basi na Congo na Afrique mobimba na lata kitoko koleka bilambo lata ya ba Griffe bangalo baka mingi te yo moko zo mona kande na lati ya parce que munalo ba mingi te bata Congo bazo mona bato bazo mona elo ni sala maman Clémentine sala musala oya ya kisaper ngana zaka miss na kisangani ena na banda kolata na 13 ans bato mingi bayibi kolata likona ngai papa neti banani neti mel malo ngana na fromaye ba mama Afrika ba babara na froma wana bana na ngai ba mamicho bana na ngai na froma bango moni papa nango wana elo ni rolo bana bandeko nyoso ba utalo na poto ba moni mama Clémentine lelo na zo bana bango vraiment baye batenga na ta kitoko pe ba soutenir les ngai batina nga sous forme ya sika ya bien na lata pas jamais la lata mabe pas sur la lata mabe bango balinga tenga la lata mabe alors fina la bango pale so bosa na ka papa batina nga ba forme oso mona lelo zemo ko la nyarkos o akende pona ko lata ya kufa me atika ko lata papa yema pe atika ko lata narko nani kin kese pe atika ko lata yango wana biso tokenda liboso pona ko lata kaka journal ngo lelo era plaka oni journal le 10 février j'étais planga esengo makasi na tout d'abord eza ma pa bango mawa bango basibake mais ezaka esengo pa ndenge to eza parce que bango batika biso na ko lata yango photo to la plaka pa na ko lata esusu bato kenda biso pa na ko lata kitoko mwani papa. Merci beaucoup. D'abord, nous avons bonne fête. En tout cas, on a CP Makasi. Au moins, on a la télévision. Vraiment, jamais. Est-ce que on a la mabe? Jamais. Jamais on a la mabe. Yaya. On a le baka mingi te bilamande le baka. Parce que on a lobby mingi. So ya monoko so koi. Et ko besa ilamba parce que bilambo est na héros. Si. Baba boule. Siko yo sala to somba bilamande. Bilambo utakana poto. Bana ngamba sombaka pa bagifa sombaka. Bana poto basombaka bana braza basombaka okwa mwasi ya Felix akosomba lisusu mama Denise akosomba azomona ngai akosomba koleka susu kole akosomba ngai belé. Merci beaucoup. Bah ça peut pas Griffe pe bazawa baga boule masolo kende. Masolo so kende très bien grand poète Mathieu Boncher et grand journaliste Induso banango kala o yambi ezali présidence de la SAP ya Papa Griffe o yo solane ezali cette mémoire gouverneur de la SAP sur le plan des tactiques collègue ya gouverneur na biso ande kimbuta magé azo longwa mais o agoya aosara collègue nanga po biso na structure manima sikezate tozaka boye pasi mingi pe souci tozala ngo pona deuxième année yango to rendre hommage ya cerveau sanya cause deuxième année o tozwa na Gombe ezozala ka fermé tozwa ata okota na quantité ndezaka liboso ba prise de photo liboso ya Tom ya cause be mission likola Tom tozala ngo souci to comment sala ngo kana barabara na Prince ba konzi ya mboka ministre kitire a pour nani ba artiste baza négliger tina façon o ba sapeur oui ba sapeur artiste ba sapeur to kota na facilement mais ba sécurité bazo boya bazo respecter bilamba te tout comme peut Tom mais c'est votre nyakos bazo respecter ngote bana poto DJ Daddy forme bote la biso likambo ya DJ de motikile ya ison boss le boss gare centrale ouais bonjour capote Mathieu bonjour mon abiso ya tonga kampote ya tonga mutadwa fi muzitu fomo pa RTVS toujours na pesto no mbote langa na super leader Papa Griffe na pesi mbote langa na ya iso na pesi mbote langa na DJ Daddy forme ya DJ de motikile lelo to na kata cimetière à Gombe nga na za porte-parole tek porte-parole collègue à la mère Mende to se pelati na événement maman Astrid Madia balongo lio na noté événement oyo
il faut les canards très bien. Pour savoir si Niakos, on dit à former papa Wembana King Kester. À expliquer, bon, ça c'est du lin, ça c'est du cuir. Et finalement, le boutique papa Griff kilo à charge. Il y a un ministère qui tire à art. Tout le monde a Brazzaville, à Bazara. Très bien. Le ministère n'a pas. Pourquoi pas biso ba congolais? Tel a décret tu es awa. Tu continues à casser. Moi, tu côté zate, porte bakangi. Bah ça peut être yandé. Pas tu es bien Chrysler na biso. Bien Chrysler, déjà de Montiki la Tcheka, il y a Ison à Tcheka dans central. Bagaraboul! Bagaraboul! On tient demain! On tient demain! Ouais. En Afrique, tout le monde est élégandé. Elle est bien, elle est bien. Le 10 février, place au Wapi, on représente Cerveau Signarcos. À Coxi, 24 ans, car on a bon na poto na monde entier. Na beti bango mabe, tala degré, na ba chemise à Paris. On comprend? Na de ba yodi amba moto, na benga ngolianga tatu ya yoyo. Na ba jipe ba ya yoyo. E bongo na makolo. Ba saper moni ba ya te ba la forme te ba Brazzaville a forme zate ba Matadien forme zate biso moko ba kinwa to telemi poto mesana ko beta bango partout yango moni attaque même Afrika na olenda bana poto na ebite place boza boyoka ba mbotela ngezali belé oh mama Afrika la reine de la sape après mère Malou ba ziwapi. Merci beaucoup, merci à la reine Ombala patronne à Balobi Ziboula Messo TV dans le site YouTube, il y a qui toko, bon s'abonner et resala bien mère Ombala peso bambote belé. Tozana ça va? Ça va bien. Comment on a? Isa. Oza ça perd. Tu es habillé à quoi? Ola tini? Tenue militaire. Ah ben toko soit ta moi ba démarche na ye Nicolas soit bisonné to tambola na ye a tambola na scanten toleka ouais wana bozo mona saper ya mwana muke donc ya boyena no ezalate ouais tialara masolo na ezalate ah voilà mesdames et messieurs c'est un saper mais ya mwana muke papa na za pi to tourner ma question papa moi na za agini moi na 5 ans mais pourquoi on liga côté na monde sap bon omoni ke biso pe to ko ba mikoloti biso to kufa siko banani ba tika pona makambo yo alors yango na mona ke na ba no travail de mona euro yo po eto kufa do lobby ye pa bima azala peneti ba venir ko to lela lelo azala peneti ba papa mba to lela lelo neti ba nyar ko ba neti ba kester ba king kester donc yango nde na osala lifan o azo beta ba père na ye ma beninga za boye na bagara bul ba bike mwana suka ndezaye si oza mwana suka bagara bul do saper ya papa Griff ya leader super leader papa Griff mwana yeyo donc trois ko lobezate petit nanga beta kanete azo beta ba oyo ba beta bale wana ba joueur azo beta bango fort ba joueur oyo talaka tenalati a beti tenue militaire donc colonel yende azo kanga ba ojana ba nani tout ça de petit ça mystique mon papa ça na nous c'est mai to so moi démarche à souka et ngala pesi merci à Titi Levalois Coco Swag Tala Marambo, Luka Pabana, donc Titi le voilà, merci. Et merci aussi à Yves Dissoirek, merci à Bana Portonioso, Obalinga Rabiso, merci à Matou Idol, il y a Deborah Bofando, Napesio Bambote Belé, merci à Odilo Mapouya, garçon très capable, exemple à suivre, merci beaucoup. Donc je continue avec les sapeurs, là je suis avec un papa, Betty tout à Ongando. Oui, Nazana ba Piton, Zoango. elamba yango moko elobaka namoni yango nazana bamporio o nasepeli keno bana poto bazolanda bandeko nanga baza na Paris Pipa Mbondo Chouchou Mbondo Didier Mbondo naza osalie bino keno lelo eza événement monene tozo reconnaître mokolo grand prêtre Servos Niarcos akufaki lelo azokokisa 24 ans alobaki lisolo bilamba kitendi botikate Allô, limbisa nazana plateau. Kitendi botikate. Allo baki boke non. Banakin elambeza religion. Servos Niarcos azali kolo idéologie oyo. Soko tali na CD oyo la guerre de la SAP. Ya papa Manakin Kesser est mené en Kwangolo Zoso.
alobaki boye que non l'air papa Wemba Nyarkos azako lakise lamba venanga mutu azamani avandaki azo lakise lamba moko bo ça on appelle ça les dilins soke sabengaka masana ye esoko feta alobi elamba ya miliki esoko feta alobi te dilin wana ezali griffe elamba wana eyaka na makango ya papa moko boye venanga kinkese nkwamba ngolo munkwa ngolo zoso asombaka elamba wana o bazako kolakisa papa Wemba me ye mutalataka ngo na kati ya kine do ba pièce naza nango oyo kesa tikela vient nanga kodoka palai mais alobi ke no kapalai nga na kufi mais artiste ne meurt jamais sikonde toza bakoko ya Kinkeser emenea puisque mwana na ye eza kodoka palai ngande naza koko na ye bilamba o nyoso muntu abimisa ba million ya mbongo le PDG bienvenu mwana mai do yenda zo bimisa mbongo nazo some pa eza cher yo liga musala oyo eza cher na linyango pona yebi ke no nazana coach nanga PDG bienvenu mwana mai azo bimisa ba mbongo ebele ba million pona somba bilambe pa kodoka palai yozobo ya papa o ba papa la tibilamba nini na boyi ete wana ba grand prêtre ba vient na biso to Hollande na simati po biso pe to asusu oyo donne na pesolo dongo sambia ku bilele nkolo mbinzo kangi pe na masolo ya nzela singela ndengayo papa ndeka je sa ngba technique ba sombinga nga po me site bakisami oza site nini ngam journaliste elenga Congo taka journaliste bogar ya osakana te osakana te ma cameraman na kitoko bango to tikela bango baganga ka biso to la taka po makambo to mone bele babimika lelo ba yo solo makambo bango bazala ka kutu te babunda te mais loko na te kaka na gouvernement na biso ba ministre ya culture art botala pe koto na biso botala pe koto na biso biso sa fierté mboka mbo pesa biso mkongo ndenge nini bino botsaka miso koto ba musicien musique eta mulaka na ilamba boso kipepe na biso et ça be mingo lobea te ta de gana la tsema kolo ta de ga fondation western prophète mande ouais la présence de l'Ika wata Japon donc si na lo baboye présence ya vena ngani kesi ba ya ka deuxième se ba ta te peto soda papa ilamba est trop cher na vanda chaque jour na venike se baga bisanga petit na pièce zelo ko sa nango ba jeter dati na lo ba be honorable Willy Pelé na molobela bana lukunga atalanga ve dizo ka shito ta ba pièce na ba Gianni Vironi cameraman sa musana na ba Gianni Vironi na makona na church anglaise cameraman sa musala ko na ba church anglaise muta filma Yesu yoka ba cri de guerre na ebité ba venanga ba jogo ba beta makasi ba Junior Kuti ba zaliawa ba chef MJ baza awa merci beaucoup et quant à moi je salue tout le monde. Merci à Nicolas Mokonzi, donc au Salara Boulot. Merci aussi à Laurette Moupala Arotala Maté Bonché. Merci à Tracy Mbelenga Pro. Merci à Zando Sita Arotala Ngaï Zando Sita. Merci à Titi Levalois. Merci aussi à Disquarek, Yves Disquarek, Motema et Jordan Missundu. Donc on appelle Sivino Bambo Tebele. Je suis ici toujours à la cimetière de la Gombe, mais pas ces alliés. Balobi. Gouvernement ya mboka ezo négligé ba saper parce que cimetière ya Gombe eza ya kokangama Nicolas Mokonzi ba osala mamna bango kaka libanda ezo sala passe mais to betana tout na porte ya cimetière et puis on se retrouve ici après à suivre. Samato c'est pas pour les petits. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Là, il y a des sapeurs parmi nous. Donc, pour la première fois, sapeurs, ça la prière. Moi, je suis en train de faire mon émission. Donc, sapeurs, ça la prière. Mais tout le monde, on dirait, na tombo, il y a un biso.
Servos Nantier. Ils ont vraiment négligé parce que là, Batubazo Sumba, et donc sa propreté. Bagaraboul! Ochateme! Tu mets ma barre mouké! Hymne de silence, Moutalo Baté, tu as tombe à papa, tu as tombe à papa, Servos Nyakos. Hymne de silence, après tu as solo, la biso chef vient à Zouamakambo. Une minute de silence. Longola chapeau na moutou, longola chapeau na moutou. Longola chapeau na moutou pour na papa. Après tu peux dire chef MG de faire un papa griffe à sap. Une minute de silence. Une minute de silence. Didier Manza, longola chapeau. Une minute de silence. Tu as la prière pour na papa. Oh Seigneur, biso basaper ya papa griffe, bakoko ya Servos Nyakos. Lelo toye awa na kati ya cimetière le 10 février. Ezali journée de la SAP pona yoko kona biso Servos Nyakos. O ezali bana ya papa griffe o ya Sinzi. Tala esprit to kusi na kati ya cimetière à Gombe. Esprit ya Roswana, esprit ya Kuluna, esprit ya Bilama Mabe. Kolon Zambe yebi ko épargner biso na makamuto kuti awa bilamba kala. Oh Seigneur, tala bayini na biso bakomi ko sonisa biso po lelo oyo makambu ya sapa sikala maboko ya papa griffe. Oh Seigneur, simba biso nenge to kokenya na kati ya limete place événement ezali. Oh Seigneur, oh Seigneur, tala bajalu bakota libiso. Oh Seigneur, simba biso tina to kokende na 7e miri na limete. Oh Seigneur, Seigneur toye awa pona papa na biso koko na biso Servos Nyakos. Simba biso na kati ya ndule oyo tozokende eza hommage ya papa na biso Servos Nyakos. Seigneur simba biso nange tokokende tala bajalu balingi bameka bagaraboul ochatembe ya ison gare central vezo micro pc là. Santu yawe nzambe yo zali pe rozala seko na seko. Amen. Baka yakin baka sefa et qui tient la scène toujours na bagaraboul. O ezali la présence de la SAP de Papa Griffe qui est le sapeur d'État commandant suprême de justice de la SAP. Un pays dans un pays. Tous en la République des Martyrs du Congo. O ezekumba mela papa nabiso. Félix Tshisekedi Tshilombo, tous en la République de la SAP. Papa Nabiso, Papa Griffe, qui est le sapeur d'État commandant suprême de justice de la SAP. Un pays dans un pays. C'est le chef général de la SAP. Chef MIG, chef état-major général de la SAP, général de corps d'armée de la SAP, chef du gouvernement de la SAP. La Congo, Brazzaville, Congo, Angola, Kinshasa, partout, des renforts, mingi vraiment, il y a un stricti, tous en gouverneur de la SAP Azali, tous en porte-parole, tous en Cour suprême ezali na mouvement Cour suprême de la SAP. Ce tozoloba eza structure de la SAP. De tout ça na batu oyo batala ka justice vraiment ya bilamba. En tant que SAP ozola tamabe to benga vraiment de batu justice de la SAP bazali ba otala pe likambo. Pe tozana président la bi tozape na président sénat pas zali, sénateur pas zali. Donc ezama structure vraiment eza bien organisé. Tozape na ba soda ba mbolo mbolo bazanga ba pete o bachaka makele pamba pamba ba policier ya SAP bazali ba FARDC o ya SAP bazali baza ba soda oyo donc pete ce que ezalité donc yebi ba loba to mingi vraiment ya kolobeza te donc kolongwa na biso vraiment tozo kende na 7e mairie et sika wapi oyo donc ma concert et Zobetama et Sika Papa Griffe qui est le sapeur d'État commandant suprême oya sangisi ba orchestre belé ba robeta wana kolongo ape tozo kende pe na kini 24 sur sala émission papa na biso ande kimbuta yango vraiment fona yamba ben structure news on prend toko banda na porte gouverneur de la SAPO o ezali mabele na ye après tu as la porte-parole après tu as Mbappé
président Sénat oyo atelema basape après Mbappé représentant vraiment ya Cour suprême oyo vraiment azotala pe justice ya SAP. Bonjour gouverneur de la SAP. Ouais, bonjour Bivens. Bana, fallait na batuna DJ d'adi forme na complet. Ya Versace, garçon de Suisse. Fidèle beta pour monter musalo tinda petino cette moi ça na villa Ichasa. Na lo gouverner ça ba ça pas tout balata ki mabe na bengani bango de ba zonye. Ba o tout bazana ba o ba tsama ke ba msupe balati moi bien. Ya bien pe ba ça ba pièce musunde na za boy na za le sel unique. Na pesi ba ça pas tout ba na tom o devoir ba luka ba biloko oyo ba bimanango. 0 Japon. Makambo oyo toye kokuta mwa négligence za mwa muke mais to senga na bakadre ya cimetière ya Gombe babongisa espace so toye awa ezala mwa bien. Nebi koza collègue ya papa na biso André Kimbuta yango un pays dans un pays suko tozo yamba porte-parole na biso vraiment ya mouvement mutunyo sazala vraiment akoloba. Bonjour 0 Japon qui est le porte-parole. Il y a la présence de la SAP. Il y a sapeur d'état Papa Griffe commandant suprême de justice de la SAP. Collègue, papa Nabiso, Félix Tshisekedi, s'il est plein de classiques. Bonjour pour tes paroles, 0 Japon. Ouais, bonjour chef amusé, de fin de Papa Griffe quoi. Au moni à toi, on a 4 cimetière à Gombe. Il y a un peu de silence, s'il vous plaît. Bagaraboul! Équipe mondiale de la SAP. Bagaraboul! Équipe mondiale de la SAP. Ouais, au moni qui a biso na constitution, na biso, moi respect Zalaka. Ah, on est au Télémiboye, tous en a 4 à tombe où il y a serveur Signarkos. Tous en a 4 à tombe, il y a serveur Signarkos. Où est ça? Jour ya Koufaki. Pour battre, faut pas y avoir bien. Pour battre, petit, monsieur belé. Bon, les gars, na TV, jour va Koufate. Va Koufate en 1995, le 10 février. Donc, ça fait 24 années naïe. Il y a un moni Papa Griffe, était commandant suprême de la justice de la SAP. Descendant à roi Salomon, porte-parole de Jésus-Christ. A Tinzi Bisso, envoyé le roi Thomas, le roi Jean, dans Tokiti, à sur le terrain. Et l'autre aussi, il y a un personne, journaliste, la Bisso, ta presse, merci à trop. Nandenge Boye, honorer le jour serveur Signarko Sakoufaki. Na PCP merci et belé na Yandre Kimbuta Yango, gouverneur de la ville province de Kinshasa. Na PCP merci na Adolphe Muzitu Fumu Pakimankulu Fumudimbu Fumuata. Donc yepena minga koloba ezalité baya bazia et belé amena se présenter pour na forme. Ozo comprendre. Oza ba yoji ba chapeau. Oza ba yoji ba chapeau teka yoyo pour na beti sankara trop mutawera na beti trop na forme. Oza ba yoji na ba lunette za ba dior na richesse à Congo on a le bela mingi na kin 24 pa ya de Muzitu. Oza richesse à Congo na pesa mbote na ngai na DJ de Montikile. Ya DJ de Montikile DJ de forme. Ya yo yangwana na boss na te ya ison. Général chef MG ya ison venanga siko. Ngama poto kangama baboya ba ministère ba beta kama biso ba saper to na privilège ya que poto ya ko débarquer ya ko ça la fierté ya elamba mais pourquoi pas vous occuper biso te na Brazzaville ba ki par bango bien Côte d'Ivoire ba ki par bango bien Bagaraboul merci 0 Japon pour tes paroles to les gars bon osro tozo yamba le Sogito Yambi nani R9 nani représentant après tozo yamba minute de silence. Une minute de silence, tout le monde bino na cimetière à Gombe et loro nini oyo bomoni awa et ça libino bien. Ngai pena na olela, na bitoye pena na cimetière ya papa le 10 jours pena Koufaki, ketoye awa to moni cimetière ngo ba nien. Tomoni awa, tomoni ba saper misu balati bien te, balati ba UPA, ba misu balati la mesanga combo, na ebite père, yo lo ba bien ba kuntilele, guerre à 40 à 45, il faut ba police et la SAP et ça musala. Yango pena to lela, ba bine sa boye awa, na kati toye, tomoni ba nini boye, salité le kimakasi. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui,
Le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. tosenga bakonzi na biso le ngati azalaki numéro 1 ya makambo bilamba nga Landry Sokoka koko ya bajaponais nyonso ya monde entier na cadre police de la SAP matiti ebotia tosenga bino boya bocha soin na kati ya cimetière ya Gombe o bakunda Niarkos père na biso. Ouais, ça c'est universel de la SAP. Et ça linga ma bébé, ça linga passi. Ba koti c'est le biso ba UPA. Ba UPA ba na simananga. Ba UPA ba na simananga. Ba UPA ba na simananga. Pour nini? Passi ami balona yo ki vraiment to ko kuta cimetière. Ya grand lenganche cerveau senyanko c'est prêtre de prêtre. Via bisa biso to kufa to le laga elamba. To kufa to tika laga ne lamba. Ya ta kei biso to sipela. Lelini. Na leli kaka salité mabe. Ambo to kuti côté avait vraiment ba faraté ba nie ba salité tout entourage ya tombo ya vieux papa oh atiki mabana propre bon côté ya salat à la salité ba UPA il sous ba côté de biso na la salle balatikasi na regretté mabe attaque secrétaire général police ya SAP tout se casse mozindo yeyo na pesi mbote ya tout ba landara ba sapé o tout ba sepela ba sapé o ba produire biso honorable Debs Malungeni et là on a regretté vient la parlement bolo ba idéologie au tali cimetière à Gombe trop négligé micro yango yo caméraman yango yo zoa yango partout banier partout farata de mal respecté na moni na minute bozo kufelaka hôtel ba nécropole entre terre et ciel mais bisope Gombe eza ville ya ville de Kinshasa ça c'est la principale premier cimetière ba banga na Kinshasa na RDC Congo nde yango yo mais lelo ezali fait 4e anniversaire hôtel vient na biso ba benga na kombo ya Servos le ngatier le papa de la religion qui tendi toketeka mingi mbala sima pour la 25e anniversaire na ye tosenga na gouvernement aux en place président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bamota trop vieux na gouvernement na obakoya simateri boye bandeli ko préparer pe ko bongisa otali préparation mais bon c'est na te pour dans les 13 tokutana na nécropole pour la vie la biso toi génération qui questere menea ça c'est la politique de la SAP génération qui questere menea le 13 avril le 13 février, merci beaucoup. Ça est fini pour aujourd'hui. Mathieu Bonche était ici à notre cimetière de la Gombe. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Gelo Moutele, mon ami, garçon très responsable en Australie. Merci à grand prêtre Titi Valois, à Zotalabiso, Odilo Mampouya, et Tania Ngombo, la ravissante, Nabo Sanité, Laurette Moupala. Dans la côte faire merci à Chanceland, merci à Galoisé quoi et merci à Nicolas Mokonzi et surtout notre site Elengia Congo Tracy Melenga Pro et Glody Diasuka conseil gratuit na Bakonzi bolela ratro ba saper boza belé na poto boza na bala soki bozu bala boye bosali tombo ya Servos Niarkos et que ça la bien je sais bien qu'il y a beaucoup de sapeurs na poto et oh ba ça la ça la bien ça est fini pour aujourd'hui merci à tout le monde on se voit à la prochaine. Coco, message à Souka. Bon, message à Souka, la loba. La regretté ma casse na takenga Coco ba de la SAP. La au mona cimetière à vieux salité. Tala ba zona makolo. Tala ba vexation na lati de la chair, mais na nyati bisika ba salité. Ya moyena loba mingi ezate. En tout cas, il faut sunga biso. So bo sungi biso de la passe. Po ba bilamba on to yaka to soma ba bilamba cher, ba chaussures ya cher, ba ni to nyataka ba nya ba biloko no surtout. Na regretté ma casse. Mais bon ça la tout bo sunga. Mais la moni ba sapere belé ba lati biloko butu. Ba zo ganga nini. Tala ba petit ngane bazar. Ba lati bien ba ti kitoko. Ezala ba biloko mususu. To ko teka, to zipe mbongo to sali. Eza et parce que cimetière est comme ça. eloko tozo regretter na mboka na biso eza makambo soni
babi gouvernement oyo esalaki na président Kabila basalaki eloko te na gouvernement Félix Tshisekedi président topesi yo bachance ya trop ebele bozwa biso en charge basaper tala Stervos Nyakos stati un président un ministre un gouverneur avolata olata relamba griffe na idéologie ya Stervos Nyakos mais to regretter bon négliger biso pe bozo négliger tombo avie tombo ya nyoka koza la salité boete événement papa wemba bakunda na nécropole papa wemba kufa bakunda na nécropole eza propre ndire na lola entre ciel et terre gombe sika makambo ebanda tosengi na gouverneur tosengi na ba ministre ba konzi président Tshisekedi Félix ve ngana votaki yo vwana nga yaki pano entre ti yango malgré na bakisaki mwa couleur entre longwa te tosengi aide toza ba saper mboka lokumu bato balaitsaka bino bazalaka ba saper soko ebi forme te ministre olata te président olata te un gouverneur olata te mais cimetière rosa bote bo pakola ngo couleur tombo pe yango te bo changer tombo ya statique monument vivant total na côté bakoma na habité Nicolas Mokoni na soni muto a commis l'enfant de la rue qui a écrit ici a commis bien tena zonga tena lingala langa bokoko o ezamboka na biso Congo ezamboka bopet ma ba uranium nyonso ekendaka libanda siko na tombo bosala ngwata na or c'est beaucoup somba te boyebisa biso basaper toteka bilamba toteka ba chaussure Oza saper parmi eux nengo salara constant ba mission pena ba beta ka forme opé ba somba ka forme da banani. Ouais, merci Velanga Mathieu, bon chacun journaliste, la maman Adolphe Mouzito. Merci pour la question de 0 Japon. Moi n'a pas paquet parmi mes musiciens au ba pera forme à cher. Na Congo a c'est Kofi Olomide hein. Jibem piana. Te Jibem piana zanira propre. Moni Jibé, papa chéri. Anira propre. Avec moi, bani propre. Rocha bodima ya pemba anira propre. Voilà ta yojina ya zane propre. Mais côté biloko cher bilambe teli bilambe. On Kofi Olomide le bilage lambate. Et c'était que sinon le beli Kofi nous na leki mbongo na été na lo bara selon makamunga na mona selon image on a mona ba preuve. Kofi Olomide payera bilamba cher. Depuis papa boyemba bazala. Muta payera forme cher le rôle à Kofi a été côté Mamuteli Chando. Na bigo mutema mabe jibem piana lati ba yoji année passée 2018 2019 yo mona raté na ba nina ngwa le kanango. Mathieu Boncha. Omoninga monya na sabu na beti ba yoji ya ba chapeau nouvelle collection fidèle beta beta solaki na rôle belango te. Papa chéri a sa propre. Papa chéri a consomma elamba cher te na bina ba pamba musicien lo bango bien. C'est Kofi Olomide muta paya ke lamba cher. Auto benge patron ou. Ozo comprendre. Auto monya kabilo musicien ba voiture à cher. Ba yoji jiba beta ba yoji te. Et ya ba yoji ba moni véritable yoji dans Madine Japon. Ba yoji ba tirike zali ba yoji ba ngwanzu ya ba Chine zali. Akoza na somo yoji mo bo ya Chine. Ezaka yoji. Pour ba teka da licence. Alors que place moi somo yoji. Mais Kofi Olomide pour Kofi Olomide sote kelo 5000 balles. Na si Kofi Olomide ça peut être 5000 balles, 80 000 balles la bagarre à boule. C'est là. Bonne fête. Bonne fête. Bonjour. Ma soleuse andeni. En tout cas ma soleuse awa pa ya vie nyarka donc eza ko inda fort. Eza ko inda fort penande to na kati ya lilita na ye tozana pasi, tozana mawa donc nazo mona kutu moya ko loba te poto epena makamba bilamba. Parce que musala oyo efutaka yo vraiment. En tout cas veut dire pena motu nozo tu nanga eza motu ya netinga ba papier ya meminga na kati ya voyage na kati ya mwanda na mati avion na ke na zongi malgré que na yeki nzoto eza malamu te on na yesiko na kati ya makambo ya vie nyarkos. Donc nazana minga ko loba te pona nga efutaka ngai. Message no lobi na bato ba otalo ba o ba mona musala oyo eza musala ba délinquant. Musala bato diamba, musala bato bongora. En tout cas bana poto na pesi bino mbote ya trop.
ngai mama Afrika mufinuka mokili mobimba leki ya golf dikando leka savane de picho nazo pesaka mbote ya trop na ndenge musala o biso bamona yango eza lokwa batina kwani eza batina kwani te yango moni ke toza na pasi po na vienyarka yango to komi na kati ya lilita na ye donc naza na minga koloba te. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup Tuna Bébé, ça va? Oh, ma chérie boss, t'as mobile élégant, mignon garçon. Bazoua, mais coupé au lati, osez la télé nino Tuna Bébé. Ce que j'ai porté là, parce que moi je parle français. Ah oui, oui, c'est que tu as porté. Il faut s'exprimer bien en français. Ah oui. Quand on était colonisés, nos ancêtres, nos parents, quand on était colonisé par la Belgique, on s'habille toujours en culotte. Voilà pourquoi c'est notre culture congolaise. Voilà pourquoi on ne peut pas échapper dans notre culture. Voilà pourquoi j'ai porté maintenant la culotte. C'est pas la culotte, on ne peut pas. Tuna Baby, le Ngange il a porté ça. Bakanza aussi il a porté ça. Tu as fait 70 jours toujours avec ces culottes. Au Chanjarangote, tout le monde a coupé au mort. Non, moi il en a 365 jours. Moi j'ai 365 Tuna Baby. J'ai un cuir rouge, jaune, vert, tous les couleurs. Il en a 365 jours. Moi j'ai 365 kilotes. Moi je ne blague pas. Vous mettez beaucoup la 365 ban SS. Kyokota makambo bilamba. Makambo bana batanga te me papa alata. Bana bazaba illettré, ba moribond, ba kochoko. Te ka le pan en famille de konanga. Somba bilamba bakunda mutu na le pan outé. Mena bilamba. Tout est vanité sauf les habits. Je suis amoureux des habits. C'est notre culture. C'est ma passion, c'est les habits. Merci beaucoup, Bapapier. Et mesdames et messieurs, je vous signale que Bapapier, Azarape na Paris, tant Saper à Paris. Bapapier, ça va? Oui, oui. Ouais, Mathieu Bonjour, Yebi. Oh, Eza Moussala, Ezali Tatana Maman. Nenga Yangia Maloba. Donc, Bilamba, Moussa na Bisonde. Au moni makambo Mathieu Bonjour, Batebele, Bazomona Bisoka na cimetière, mais au moni makambo Batebele, Bazomona Bisoka na cimetière. Mais biso tozwaka opportunité ya musala oyo nakenda Paris nakenda Suisse nakenda par-ci par-là nde naza boye naza exposé na Strasbourg na sud ya France. Oui, mais oui, moi je suis styliste modéliste 100% papier Mathieu Bonjour angolais yebi viens na ngai bo Simon passe na kati ya Luanda nayebi ko eza Mathieu Bonjour message oyo ekokoma Yabi ça fait nga like makengo petit na ba papier za très fâché na minute on en direct Mathieu Bonjour s'il vous plaît Mathieu Bonjour Simon Passi ayoka makambo yo bayebi tozo yoka David le tête oh Jack David le tête biso ba saper to yoka kaka nanu to mona te mukolo to komona e kozala bien na saluer maestro Fabrice Place azali wana za artiste mo na bossa na kaete poye alatanga na Eve alata Eve na ngai donc artiste on a yebi na monde de musique ye wana. Merci beaucoup, à suivre. Voilà, mesdames et messieurs, merci. C'est Chancelier Moubonda, donc Léopard de la SAP, président Bon. Bien, bien Mathieu, très bien. Le 10, bonne fête Nabino. Merci, merci à vous autant. Ça se passe très bien à la cimetière de la Gombe, le 23e anniversaire de Srevo Sniarkos, grand prêtre dans le monde entier. C'est lui le premier à chanter sur la SAP. Oui. Dans l'album Dernier coup de sifflet, c'est à honorer parce que c'est un homme qui a fait son époque et puis nous sommes ses descendants. C'est pour cela que vous voyez que chaque année on fait sa commémoration. Est-ce que le 10 février c'est vraiment toujours avec des sapeurs ou avec tous les artistes et musiciens qui aiment la SAP? Non, c'est pas seulement pour les sapeurs, hein. C'est pour tout le monde quoi, musiciens, artistes, peintres ou théâtre quelque sorte. Mais si vous aimez la SAP et la population aussi quinoise quoi, parce que c'est tout le monde qui aime s'habiller, Mathieu, même les journalistes et machin. Non, c'est pas seulement la fête des sapeurs, c'est pour tout le monde. Et c'est aussi considéré dans notre ministère comment? Ouais, le ministère le sait, c'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, c'est le 23e anniversaire. On a commencé ça depuis le premier anniversaire, deuxième, troisième. Machin, c'est le 23e anniversaire. Le ministère le sait très bien. Mais sauf qu'il n'a pas pu donner quelque chose, quoi. Ok, pour finir avec vous, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui voient les sapeurs comme des fous, comme je ne sais pas dire, des bandits ou comment? Ben, c'est une religion, comme l'a chanté Srevo Sniarkos, la religion qui t'indie.
religion qui tient, c'est-à-dire ça englobe les gens ou les personnes qui veulent bien s'habiller. Donc c'est ça, parce que vous pouvez avoir du pognon, vous pouvez acheter 1000 maisons, vous pouvez acheter des appartements, vous pouvez acheter des voitures, mais c'est pas votre goût de s'habiller. Vous pouvez voir un patron qui roule avec à pied, avec une culotte là, machin, mais tu verras, il y a d'autres gens qui achètent des vêtements qui sont chers, qui fait une référence d'une maison ou d'une voiture, mais il met ça dans des habits. Donc les sapeurs ne sont pas des fous, c'est tout simplement c'est une religion, comme la religion catholique, kimbanguiste, machin, nous c'est notre religion. Donc savoir bien s'habiller, être propre. S'habiller, c'est pas seulement mettre des blousons, des costumes, machin, non, tu peux être simple, c'est ça la sape. Tu peux être en costume, tu peux être en blouson, c'est ça aussi la sape. Tu peux être en babouche, culotte, mais que tu sois propre, bien parfumé et tout, bien rasé. C'est ça qu'on appelle la sape. Mais ce qui transforme la sape à la voyoucratie, tant pis. Parce que d'abord, un chanceux Mobonda, je suis gradué à l'université de Kinshasa, j'ai fait la faculté des droits, j'ai étudié. Ce que je demanderais à la jeunesse congolaise ou brazzavilloise, dans le monde, quoi. Parce que la sape est mondiale. C'est pas seulement ici à Kinshasa. Au Gabon, au Cameroun, à Brazzaville, il y a des sapeurs. D'ailleurs, papa est mort à Côte d'Ivoire. Il y a plein de sapeurs à Côte d'Ivoire. Vous connaissez ça. Donc, c'est-à-dire la sape est mondiale. Mais ce que moi, je vais demander à la jeunesse montante, oui, d'exhiber la sape, mais de ne pas oublier les études. Parce que les études, c'est ça un homme dans l'avenir. C'est ça un homme dans le Congo de demain, quoi. Vous voyez, je salue le président Tshisekedi, il est encore jeune, c'est un président parce qu'il a étudié, mais il aime aussi s'habiller. Donc c'est ça la sape. Il faut savoir s'habiller, il faut étudier, il faut mélanger l'intelligence et la sagesse. Il faut savoir aussi parler comme vous. Mais il faut savoir aussi parler. Bien sûr que nous parlons le lingala parce que c'est notre langue, mais nous sommes colonisés par les Belges qui nous ont appris à parler le français. Donc vous devez totalement apprendre et totalement parler bien français. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec Mathieu Bosch ici. Si vous posez une question en français et ça vous semble un peu difficile, vous allez répondre comment? Voilà, merci beaucoup, chancelier Mbonda. Merci. Papa, tu es bien dans théâtre. Lola, au commission na sap. Mathieu Bosch, makambo ya sapologie, makambo ya anniversaire ya cerveau Senyarkos, tobandi yango kala, tobandi yango na bafe na biso ba piroche ibuna. Batebele to banina bango marambo ebele na moni bango ate. Tant to bandi mambo na ba chaussée de l'One na ba guest house pour journal le 10 février. Lelo na mona ban ebele basoya batebele basoya mais bango tende ba banda marambo yo. Donc théâtre et cinéma etambolaka d'abord na sapologie. Na cinéma s'oppose à salité et simbate. Neti biso na Sinak et pas pressa Caleb Tukebana. Faut avoir s'habiller, faut avoir parfumé, faut avoir parlé donc art. Il y a aussi des critères. José Delonde utatika na marambo. Yozo kota ngoka. Te José Delonde tika marambo pa koka bagaro takima bagara forme. Mambo José Delonde na koka bagaro te pa kima bagara forme. Mambo bilamba soko kyango to kimango. Ba José Delonde loko boma bango trop de maboke. Pardon? Ba José Delonde loko boma bango trop de maboke. Poko si magaliano José Delonde banda mamba bilamba non tabetango. Mais oui, tala. Omoni José Delonde kenda poto grâce na ngai. Pardon? José Delonde kenda poto grâce na ngai. Moi José Delonde tango wera bengane na mamba poto. José Delonde comme bilela. Oh petit na nga boy. Ngai no ke sombela José Delonde bali pa mwamba. O yakanga journée. Asala onini via bato. Te asala ngelo roté mais ayebaka étoile na nga ta yebaka lumière na nga te. Et puis asa mutu moko boye. Oh si le lozo kutana ba complication na vie. C'est grâce que ami yebite mon fille. Massananga Socrate, Aloba, faut connaître toi-même. Si tu ne connais pas toi-même, tu risques de faire de n'importe quoi. José Delonde, elle ne connaît pas ce qu'elle est. Ouais. Mais oui, tu es sûr de ce que tu parles. Donc, il y a sûr na mambutu na loba, lola moucheni ngayo yoko da Sinak, rien à dire. Kosimo na beti, et ça Kosima lipapu. Kosimo yotala Kosime sanga loboko. Ça c'est du Weston. Kosimo est orphelin de bras. Koto loboko ça. Koto loboko ça. C'est Jean-Paul Gauthier. Kosimo Gauthier a tonga moulaï. Mais c'est Gabana na bouton. Gabana cha bouton. Comme des garçons à chapoche. De 3 maisons basangana pour basale lambo. Ici c'est du Galiano. Oezan c'était papa Mobutu ando tambola nango. Tala pouvoir. Bayena bakan mais bayena bakan ya mindele. Oeza kan na bokoko. Bakan bayena ngo za mindele onde bokoko. Retour à l'authenticité. Yango moni na singa ya kimbangu mfuluzi. Fumu kimbangu, hein?
Fumuki Mbangu, hein? Natia Fumuki Mbangu pour qu'il me fita. Ba Congolais te reconnaître Kimbangu pour qu'il me fita. Merci beaucoup. 33e année anniversaire ngati yango. Moi to lo bezate ba pièce neli bango Daniel Etiel. O melo ba ma ni Costalata. Ni Costalata Daniel Etiel ba cuir ba biloko solo. Donc ezate ba biloko tozo mona biloko mabe. Donc ba zara yango. Bilamba za bilamba. Na boute comme des garçons. De bilamba ne bilamba Mathieu Bosch yebi 33e année yango ya ngate tozo fêter to tiki flair pas vieux to ye bango na zo ba ira oganga mutaye na flair azate de Léopard eza moko équipe nationale sommes to bundela drapeau RDC donc Mathieu Bosch mon mingo expliquer zate na travailler na ba petit wana minzo na travailler na chancelier Mobonda ba petit wana 15 ans payé nana s'appelle patron ana sika présidence ya sika la keba pampex c'est ça pour nos bébés. Ba bébé ne balata ba cache couche. Mo ba saper mikolo faut la sabango ba pampex. Poto mo na ba lata mais ba comprendre de jeter. Viens narcos na minute so toza na kata cimetière à Gombe. Keba yo muto yete au poli parce que bato ba yende bango de makambo. Batu nyonso boza na poto boza wapi na monde na te bota na makambo. Bota ba pièce, o ba pièce ba zara. Mo ba zara ngo ndenge ezala ka ye ozoba. Tala zara 4 lettres. Au moins 4 lettres. Yowana. 4 lettres Yowana. Zara Yowana. Oh zaba diesel. Tala ba diesel oyo. Zomona ba diesel. Tala ba Igo Boss. Ba ziwap. Tala ba gonna Igo Boss. Ya ziwap. Tala ba mba oyo guess. Oh guess. Tala makambo oyo. Nazo biso grand journaliste. Linette oyo faut tuna mingi ve na ngawera. Ve na ngawera Igwe de la forêt faut tuna kai. Respect papa. Talaga yo mama Sylvie Mapata, yo nde makambu libota. Bavi makambu, Léopard, champion. Léopard. Bavi mama Linga, Atininga, le bina c'est tous les sapeurs, artistes comme le groupe Toli. Keba, pardon journaliste. Pardon c'est. Pardon. Balobi tous les sapeurs babi ko sékaté. Bo sékaté, babi bo sékalelo. Balobi lelo. Lelo Christine Lotte babi makamwe bandi babi bangon tout basabana babi na yene na Léopard mama linga lebi toujours baseka ba ko seka te ba ko seka te na lobi yana oni o eza tenono so mona oyo so mona oyo balobi il faut ba seka il faut Léopard. Voilà, merci beaucoup. Kelly Odia, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Nous sommes sur la colonisation. Nous avons artistes. Les amis, pour la vie, nous avons la colonisation. Il est important la colonisation. Wakabase, Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fecharo, Fecharo, Ningisa Fecharo, Fecharo, Ale Simbaka Fecharo, Fecharo, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena Tomae, Seke Totomana, ale bisou. Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.